eloko nini ya zangina lisheti sota ba basaka opération yo zaki wapi tama ba sala opération opération izaki teke ba sala opération na ba izaki ke tulala matanga ko ba 4 to pomme ko tuzonga bandako tout temps comme ozonga isko abisi lisheti yo par mesure de prudence bato bakomi biso boye to se protéger na lobby jeune omona oyo aza pena kuluna akuba kanga ebisi biso abano sala mabe nga mwana ngai na ebele na sango maladi te mutu pasi te na yo kaka baelinga sango mwana ba beti libenda kufi libende nini libende basimba babundila bakuluna machete eza libende mo so pe machete pe na nini ebite mais elamba lataki eza makila te pantalon lataki pe makila eza te mo pota ngo ezaka ya mukila mutu babiso batubi eloko nde so yeba te mutu abomi oyebi hein babi kombo na Arnaud Josotanga amoni ke muninga alali ayako pesa sango olo baba ba uzoticha kuna ticha kufi bakende bonanzazo oka biso te comme na kintu ati baisi biso mwana oda esa kufaki papa oyo yeyo oyo mwana ye abeti mutu machete abomi toye kokuta ye population ezobeta ye beti ye nde tant biso police arrive toye nde to récupérer papa toye na ye a mais to moni pe famille ya mwana ngo akufi ba yawa pour na kolonaka toujours papa yango ki mwana ende abomi mwana bango rabi ofandi wapi na 11 moto bato yibe sapi mateke ona 1 moto bato yibe sapi mateke na 1 na lobi boy soki biso to yiki biba matumba yo na yibi mo oyebi matumba yo na yibi mo mana basali yo boy oyebi matumba yo na yibi mo biso to obiki sapo matumba wa bibi la biso na moto matumba o deja na yibi mo to ba pesible ko yibe na bibo bosaki banane wa yibi moto ba yo so na 13 transport na ya mo babinga tisi to bomo na moto yo grand muyiba yibaka ba moto muso ateke onza na quartier telongi boy population ba tumba soki biso teme batumbiye omona tanda komi amilora sauce konzi bomona ka mwana na bino mbia na banguma tosaka bulo botinda biso eza na ben civique oyo bazoyeba na kokale batuna na direction na kulumba na sport bamoto gizi ezosambwa na kobotola bambongo babotoli ndeko moko totikali na ye yeyo bamisusu bakimi ye nde totikali na ye na numéro 1 na bango yoyo numéro 2 doma bo tozosaka mosala oyo botinda biso Gadi tango bokutanaki na ye nde lobi ayaki ozwanga gadi tokelanga nde ayaki ozwa yo matanga na nzoto na ye azalaki na banini ngana yeba eteke azalaki na eloko nzoka nde azalaki eloko nini ye azalaki na lisheti sota bango basalaki opération yo ozalaki wapi tama ba sala opération izaki teke ba sala opération na bato izaki ke tulala matanga ko ba 4 to pomme ko tuzonga bandako tout temps comme ozonga isko abisi lisheti yo par mesure de prudence bato bakomi biso boye to se protéger na lobby après to comme otambola boye to comme na mana singa yaki ba moyeni na singa bilamba patala tisi na yaki mate nde boyibi yango nde tozwa bozwi te po boyibi eza ya bato isko mabe to mono eza ya mabe oloto foto comme musika oloto zo to boki na biso mukaka ale yeba ku ene na bafema boye babotelo lycée tana nde tozonga na yango komanda Mohamed akolemba te na ocha bano maboko
toujours prêche aux révolutions. Bakonzi bomo na tant totinda bana oyo toza suna posa bazonga boyete. Bakende libela po toza suna posa na bango te. Merci beaucoup. Neftali. Uvandu wapi? Na Mansini. Isa wapi? Mansini. Yakimbateki. Jeune omona oyo bapesi formation na ye aza pena kuluna akobakanga ayebisi biso abandi osala mabe mais atika me bato yebisi biso asalaka mabe. Bonsoir papa. Tomoni on a bureau la police olobi nini? Papa nga mwana ngai nayebele na sango maladi te mutu pasi te nayokaka bayelinga sango mwana ngo babeti libenda kufi. Libende nini? Libende basimba oyo babundila bakuluna. Machette. Eza libende moko sope ya machette sope ya nini nayebi te. Mais elamba lataki eza ya makila te. Pantalon atataki mpe makila eza te. Mopota ngo ezaka ya mokila mutu. Babiso batubi eloko nde ezoyebana te. Mutu abomi oyebi hein? Babi kombo na ye Arnaud azotanga. Ekiri na ye kombo nango nini? Mutu amemaki ye eza mwana moko Jordan. Kifaze mutu amemaki ye kuna. Bakei kozonga baozonga boye. Amonike muninga alali ayakopesa sango. Oyo baba baozo tite kuna tite kufi. Bakende bona nzazi oka biso te to komna kintu ati. Baisi biso mwana oda esa kufaki. Boluka ni bo kote bebe la moko. Merci beaucoup. Bakonzi bomoni mama oyo mwana ye bauti kobeta machette wa kufi sigo. Mama na bango ye nda a témoigner. Bonsoir papa. Yo komona onani? Ova na veni. Na molenge. Bolenge. Bon, papa oyo yeyo oyo mwana ye abeti mutu machette abomi. Toye kokuta ye population ezobeta ye beti ye nde tant biso police arrive toye nde to récupérer papa toye na ye a mais to moni pe famille ya mwana ngo akufi ba yawa po na kolanda toujours papa yango ki mwana nde abomi mwana bango mais yango na bakonzi totindi image yo bomona déjà papa ngo toza na ye a to jouer na maboka population azobeta ye nde police arrive avec commandant Mohamed nde to récupérer toye na ye a merci beaucoup. Mais papa, est-ce que vous avez bateau à bêtier? Aka ngonde nani? Kolo likambo avec na nyongo ya mwana ya moto wa kufi. Aka mdekina nyongo na bango. Enga na yenga aka pesa ngombongo na bango. Pesa ngombongo na bango. Pesa ngombongo bongo to zonga na aka lobaza aka bongo to ya. Tola muka. Loki. Isu to zama temo aka opesa bango kateni na bango. Aka adio na opesa te panda to yibe ngo pa lino. Na opesa te. Si ngai bosa ba bukende basi ngo boina bile bukende bandu ko mata ngono ba mate kinga ba mati natara aka bandu mata bango dena mwana ko mwana Arnaud bandu mata wana nata ngene ali kolungula bongo poluna po wana ba Arnaud bandu kuna bango ba yebele bandu bundana ngapi na ilaki kala mwana musika skona tumi mwana mbele opana ngaza laki tena yebiti pena nga distance na yebite na distance anu bagi bongo aka bongo bagi bele ba sele makano bongo taka ni bongo mabanga ba cha ba sheti ngazali wana te ele sili bongo ngazo madano madanga na pona potena bongo nde ba yambo bongo pa ba beti ngali sheti. Merci beaucoup bakonzi na banzi bino mo boyoki papa ndenga lobi awa avec commandant Mohamed toujours to saka musala makonzi bomona musala to sala Rabi yo vandu wapi? Na 11 moto bato yibe zapi Mateke ona moto bato yibe zapi Mateke na na lobi boy soki biso to yaki to bi balma tumbayo na ibi mo oyebi balma tumbayo na ibi mo bana basali yo boy oyebi balma tumbayo na ibi mo oyebi biso to obi ki so balma tumbayo bibi la biso na moto ba tumbayo déjà na ibi mo to ba pesi bi ko yibe na bi bobo saki ba nane wa yibi moto ba so na 13 transport na ya mo babinga TC to ba mo na moto yo grand mouyi ba yibaka ba moto muso ateke onza na quartier tchelongi boy population ba tumba soki biso teme ba tumbiye omona tanda komi amilo sauce konzi bomona ka mwana na bino mbia na banguma
tosaka bulo botinda biso eza na bensivike oyo bazoyebana kokale bato na direction na kulumba direction kulumba na sport bamoto gizi ezosambwa na kobotola bambongo babotoli ndeko moko totikali na ye yeyo bamisusu bakimi ye nde totikali na ye na limero 1 na bango yeyo limero 2 doma bo tozosaka mosala oyo botinda biso. Papa Félix oza wapi biso awa bana ya kikole baoboma biso yakolongola biso awa tokokufa biso bato mpe batumanaka wele tozokufa tala kote okuluna bayeli biso awa tokokende wapi yakolongola biso ozongisa biso na paka papa yoka biso mawa le peuple d'abord papa lobaki le peuple d'abord oza wapi tokufa papa Félix banani bakopesa yo pouvoir biso bana kikole baboma biso tokopesa pouvoir ndenge nini eveli komoni ya base babenga onene On a base bando benga 0 nani solo bando benga 0 solo kamera baobenga soloka malembe komoni o baobenga soloka komoni ozala kirini biso ndo za nekiri ici mais la minute déjà tukitana biso date nga moko combien de fois na kuto ana machete okimi ya liboso deuxième tour nekiri na bino ya risi basi na bino bosala o bokenda matanga banani babotaki papa bayibaki papa na saki babeta pusu banene banene bayibe papa na saki wanga azali te mais nandi dali so ya betamaki biso ko ke babeke zai kamana biso azara ali bosi bilete ya jana yini bayibeni nani ayibaki nga na yebi ete nani kamana biso azara nani te na nani musundo bazali na banani bayibaki papa la mbongo tanga bakomola bango o bayiba papa la babotaki saki banani wane na ibiga santi wa mususu wane na ibiga kwa sasa hizi kwa moto tukindangi matiti na siko yoka yoka kwa babike bakayimpa chitro si moto na ibi kuna na point ibi kuna ndengani soloka ozoyeba bato bazokocha batio o bazotama na soda moko bosi soda bo betie film imagine yo to moni longi na yo to beta soda na film to la so pe imagine ok combien de fois on a coûté na yo combien de fois na coûté na tala awa biso DG maître DG ve mulumba to na kamoko ya bien te awa biso to 0 mètre awa na la police mais arso salami awa à partir ya ine ba policier bazaka na coin oyo mais to tikeli komona ata policier moko te eloko bato ba déclarer awa yango wana donc bato bamona yango déjà suspect makasi tala ndako ba criminel basali action kobanda ine basali action esali 40 minutes bapolisier bakei balobi ete bake kobenga bapolisier epai ya mwana moko ya moke polisier alobi aza kaka ye moko aza kaka na 3 bale mais bazalaka bapolisier ebele na kati ya siati mais à partir ya 0-1 bazalaki bango nyonso kuna ebele mais le action ezosalama na ine ata bapolisier nyonso baza te kaka moko moto azalaki na kati ya susiati aye boye alobi azalaki na 3 bale abeti 3 bale mais bacriminel basali action bakoti ti na kati ya ndako ya mutu babuki bazwi ntan ya kobuka tala ndenge action basali na kati awa babuki bacriminel babuki awa tokoti na kati ya lopango ya moto babomi bacriminel babuki basali plus de 40 minutes mais ata action moko te excusez ata action moko te tomoni tala bacriminel nde babuki awa tokoti na kati ya lopango lolenge babuki tala ndenge babuki awa toa na kati ya lopango ya moto oyo babomi mutu
bakrimine basali 40 minutes na kati awa action eza te ni sécurité moko eleki awa te ata la police depa toza na la police babeti mutu masasi facile awa toza na kati ya ndako na ye toza na kati ya ndako yango moni bato bazali awa tozosala kete parce que biloko ya boye ezalaka te yango moni population yango na kati awa donc toza na insécurité ya makasi te insécurité eza ya makasi omettre DG message oyo otindi. Le procès pour le meurtre d'un ressortissant nigérian répondant au nom de Okoli Obina Kelvin, tué le 20 juin sur l'avenue Ikelemba, numéro 48 à la commune de Kasavubu, quartier Gambela, par l'adjudant Matangala Enoch de l'unité commandement du camp PM, s'est ouvert. Siégeant en matière répressive, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, dont le président et le major magistrat Eoume Ampia Freddy a ouvert le lundi 1er juillet 2026 une audience foraine au terrain Assosa dans la commune de Kasavubu. L'affaire oppose l'auditeur des garnisons ministère public à l'adjudant Matangala Enoch, garde du corps du commandant second de cette même unité. Le prévenu est poursuivi pour 2 infractions, l'abandon des postes et le meurtre. Il aurait quitté sans autorisation le numéro 52 de l'avenue Ikelemba avant d'être retrouvé quelques minutes plus tard au numéro 48 de la même avenue où il aurait ouvert les feux avec son arme de guerre, causant la mort d'Okoli Obina Kelvin, ressortissant nigérian, avant de prendre la fuite et de provoquer la panique parmi les paisibles citoyens. Selon le ministère public, le sous-lieutenant magistrat Lissalama Batouachangane Guilain a évoqué des aveux. Les explications du prévenu confirment au contraire l'abandon de poste et confortent les charges retenues contre lui. Il a également insisté sur les règles de sécurité que tout militaire est censé respecter lors de la manipulation d'une arme à feu. Entendre la défense du prévenu, Monsieur le Président, c'est de l'aveu. Il passe aux aveux, Monsieur le Président. En rapport avec l'abandon des postes, lui-même a présenté l'ordre des missions qu'il a placé sur Ikelemba 52 et non à 48, là où Sié Okoli Obina est tombé, Monsieur le Président, par coup de balle, orchestré par le prévenu, Monsieur le Président. Et il dit, au départ, il était en possession de 18 munitions. Et il reconnaît, Monsieur le Président, d'avoir resté avec 17. Il dit au dossier, Monsieur le Président, l'attestation du décès. Attestant que si Obina Okoli est décédé, non seulement le médecin légiste nous a fait le rapport, Monsieur le Président, et dans sa conclusion, il dit que cette mort est d'origine balistique, Monsieur le Président. Faisons cette gymnastique intellectuelle. La partie civile sollicite la comparution d'un avocat de la République pour pallier cette situation. Le tribunal militaire poursuivra l'instruction de cette audience le 15 juillet avec l'audition des responsables militaires et d'autres personnes.